Papa, vous voyez que les réseaux sociaux, ils ont les réseaux normaux, mais les réseaux quelque part, il y a bateau, il fallait que ça nini pour analyser ma cam. Oya Kolobao, Moïse Katumbi, Tokuta Yana Kabila, Nazama ni. Baja Martin Faliza Baja Moïse Katumbi, Baja Lisanga Bomongeza Baja Moïse Katumbi, Moïse Katumbi Azali, Yemo Renanga Vandiwana, Azok Tamola, Azana Susi Akabi le Komola, Yango Alingi, Akutana la Fachi de temps, Nenga Bavandi Basololi, Yemo Moïse Alobiboye, mon cher ami, mon frère, Makamonyon Soko Yoyo, Ozana Moposa, Yango Pesa Kata Maganisi Nangai, comment Noyo Komunisa yo, Moïse Alobi Komunisa Mo, Fachi de temps, makanisi wana eza na mutu ya muzito eza na mutu ya presse penge eza na mutu na bango yango na tuna na bango chaque jour Steve Kivwata obanda ko lekana media ozoloba lelo Steve Kivwata ozawa Steve Kivwata oloba je ne reconnais pas que tu es un chef de l'état c'est toi Steve Kivwata qui a parlé ça na ba propos na yo to monango mais lelo on se retrouve na IGF les autres travaillent même il y a chef de l'état mais lelo Steve Kivwata tu es là dedans. Maintenant tu travailles pour qui? Et pour qui? Et qui est en train de te diriger? Mais c'est tous quand même sincère. Tous à la sincère, ma camotolo. Au lobby bien que vous avez reconnaître, mais yo moko zawan. Nalia kamanga te mena sanita mangolo kali. Il dépasse viva. Viva. Et on doit expliquer bango ba compagnie. Bon fingi fachina ba kombo nyonso lelo bozawa wa. Feli sanga ata oganjo lobby. Turo tokozoyo te. Tokofuma la paix aussi. Il dépasse viva. Viva. Et vous savez que tokobanda kozwabino munda. Yango chaque fois sur na lobby. Natalaka président na biso Aïcha ba kabonenga lobaki ke botozo kabila. To si faut tout le munda batika na yembo ka personne. Après yango to sito le mole banda munda munyo. Boye na ba message. Soit disant kabila oteli point de presse je vous dis. Pour moi, je pas besoin de Congo. Je suis ancien président. Congo ça déjà. A obtenir pas de presse dans mon abonné ni. Na Kiswahili na Kikongo na Chirobé na ni. Na Rwanda. Nyo swana ozoko sele makambo ya pa. Deko na koloba na ye te. Afani na Lubumbashi. Ozo préparer venir na ye akeni. Asakei afani na ye. Botika kozongisa nyoko basi bakati déjà mutu. Il est pèse viva. Lelo, nazo ebisabino, soki bomoni, bamenge baye, banani baye, est-ce que ça pamba baye que pour etikali ko vite, il dépasse viva. Et là boza lisusu te. Mais makambo nazolo ba mingi. Et là boza lisusu te, bien si abila kei na bato bazana ye. Yango no sengi. Bato oyo bazozonga na ba déclaration chaque fois. Ya koloba to sengi na chef de l'état, akuta na son prédécesseur. Papa je vous dis soki yo ukabona kina mwasi akala okende kuta na yepo usala ni mwana pesa na kati te il dépasse viva mwana zala ki FCC cash c'est nini et quoi siko mwana nini zala na kati il dépasse viva bon comprendre makamo ko yeto okele mwana zala kati te to kuta na te na mwana FCO maître kilolo kanga munoko na yo ozaki na mende sakei olingi ni soki ozalaki vrai maître mais le nom de fan de FCC Nasuka bangi bazala dans les bons tout travailler nini ensemble mais si ko ozalaki maître ozopesa ba conseil mabe si ko lelo ozolinga kabila ko avec ce qui va basala ni yeba bien que Facha zo pouvoir na base soki yo yebo déclarer que Facha kutana na kabila biso base de tosala nini tokoteli si les pèse viva biso base de tosala nini tokoteli. On a solo ba. C'est gentil ngobi. Idée na eza malamu yo sazana. Mais tala ba condition. Tobo ité. Mais tala ba condition de papa vieza ebele. Baba ndaka nanga nini? Na mbele ya bonzambe ya bomoto. Nakangi pavio moko. Na bongisi na silisi. Nakela pavio mususu. Na silisi nakela pavio mususu. Moto kende malamu. Mais soki olingi oya na nyonso malamoko. Papa ekosimba. Il est pèse viva. Donc notre personne message calme lelo. Banda ko bonza pavio moko. Toyebi déjà bien que matiti oje na zandwana. Ezali yo moko bono ya na matiti na butu. Olingi olekisa image que tala zandu na komi na matiti ebele, yango il fallait na kana ona sani. Na réflexionner papa to déjà bakaba nyonso. Il est pèse viva. Toyebi bakaba nyonso oje tina ko sa. Toza na kati ya mboka oyo.
salité eza nano liboso même ya biro na yo chaque jour soza na biro wana komona sa salité batransport bazobelela batransport baipen 2000 francs liboso ya biro na yo so osalaka nini mpona peuple congolais bapolisier bafandaka wana bapolisier mosala bakaka omubambe kashine je vous dis makambo kashine tokoboya yango tokoma na niveau koboya yango comment policier azoraisonne ka kashine na couvre-feu tala sata bapolisier depuis ka couvre-feu ekota matame ekoma mine IDP c'est viva! Viva! IDP c'est viva! Viva! IDP c'est viva! 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 Tshisekedi national! Lumbe lumbe! Mwete! Lumbe! Ekoya! Fati! Ok, IDP c'est viva! Viva! On a expliqué Bino. Au moins ni puisse le peuple congolais. Soit qui t'a éveillé, makambo nyonso ekokoma kitoko. Comment se fait-il que yo ozalaki peut-être DG, il y a DGK, ou bien DG ya nini? Osali masumu oyibi, oleki pe na nzela to betele maboko pona nini? Bozala na extra ba komata. To mona ke oyiba, oleki na nzela to kozwa yo to kobendo ko. Il est best viva. D'abord, on a fait un système de la Kassai. DG na bango, DGRKO, on gérer DGRKO ya Kassai wana. Ba kotie na Zambie. Les raisons tambola moto ça il va bon rebelle les bazouye ba bende bourouette. Et pas ba combattant baza na Zambie ba betie mabe ba ebiso yo obomi déjà Kassai kuna. Siko na Zambie zo sala ni. Papa, obomi a okoke ndo tonga libanda. Est-ce que biloko na kotikala yayo? Un jour ko vraiment ba sali ba koboto. Lelo bona ebisaka bino ke toyebaka bana mboka mwana mboka ko oyiba mais atongi mais yo oyibi otongi na Tanzania oyibi otongi na Dar es Salaam oyibi otongi kuna pona ni il est pas viva yo de aussi bino on peut pas de côté na makambo leko sepela lena ko mona bande bona biso ya lesha le menda koti alobi liloba moko na sepeli nango abi fachi sala prida na bato nyonso bazoyeba na yo parce que bato mosusu bazwa na makanisi mosusu bazwa na makanisi mpona ko union sacrete mais baza na makanisi mosusu epona nasu déclaration Steve Mbikai alobi chef de l'état na minute ngai na ye na union sacré na ye na idée ke yo na 2023 ozala candidat na biso tolingi teke moto aye na union sacré na 2023 lobenga na saka candidat il dépasse viva moni badéclaration wane komosala menaki akisi l'autre il dépasse politique malade. Chaque déclaration, c'est la makamona. Il dépasse viva. On a expliqué bino. Bozala ya comprendre que biso on est tous aux ala. To kokutana na bango. Ndenga tuzaboye. Basali pétition, je vous dis, majorité est déjà à Kokoka. Na kata parlement. Na oshi de blosa mo compagnie. Toza na kata majorité kuna na kata parlement. Batu FCC PC kufanango PPRD. C'est Kouya. Le professeur qui s'appelle le professeur Kokonya, professeur Japon. Après ça, pour la place Moko, professeur ultra-kabiliste. Si on écoute le professeur ultra-kabiliste, parlementaire de toza na matière pour le cabinet pour vendre la kuna parce que bino vous avez climatisé ma camonio sur bito biso toza kaka na mapapa mais to otambola même matière ebe professeur pour so matière papa professeur yo oya olobi oza ultra-kabiliste je te dis papa comment pétition oyo pour dire que c'est la pétition pas quoi ça bureau d'âge ezali bureau oyo eza provisoire si on sort une pétition pourquoi c'est bureau d'âge pour cha bureau ni Zala Maëlle, monsieur le professeur. Babiso Maëlle pesa, Ezanango, Magaba Chiki Yamuke, il est presque vivant. Yaman, je vous dis, Magaba signé pétition à Bango, Bazo Salam Makamosa les savoir, va signer pétition 140 députés. Ce qu'on y a sur 500 députés, 140 va signer. Oh, 360 Makamol. Ça y est, mon ami, c'est fait la majorité. Parce que déjà majorité là-bas. Là-bas, 140, 360. Il y a la place du chef de l'État. Kamaël Azanango, Papa Bati, le Koum Makasi, Nano Salam Moussalo, et Kennedy Nassou, Nasuka. Il y a un autre la bino pour comprendre d'ici fin du mois, dans un gouvernement, oh, Kobima.
gouvernement on a 35 ministres à femme. Il ne peut suivre. Le gouvernement les a basés sur social, il n'y a pas que le corps. Comme on l'est, je dis, je vous remercie.